Maxime Bio Café. CongoDialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi à connaître pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant Sous réserve. yango te Bon, bah, t'es posé à gars, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mon sabi sur la couple, yango, yo. Tout ok. bio café et au sala chonjo te leng tomela ka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. Qu'elle était déjà avec nous sur ce plateau, je m'en vais lui dire bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, papi. Bon. Oui. La reine. Ouais, la reine de Barranquilla. Pourquoi ma bondi oui? Bon, moi, je suis santé. Est-ce qu'il y a un autre âge, mon Tu au moins t'es yo comme on yaya papa Lutumba. Yo ya na hate pour les qui na santé. Donc je suis âgé avec sa marana santé. C'est-à-dire repos, et ça paix du cœur. Oui, qui paix du cœur, moi on a zanango, il est tellement ma casse. Au système t'es. Système t'es justement le quoi cerveau n'a pas vendu pendant calme encore na zongi na mabela ba koko na fanya na kata famille bazo ko solisanga ko sekisanga ba noko na nga nya solo. Et bien mon soeur ya santé ça rappelle d'une lo mon boya. Té. Paix du cœur kaka. Na mona tellement kini kala ta na zongi na vandi na oke lengi nango et singa santé. Et puis ndo bandika bo fungole na pe brèche mo mais le feu est dans ngai que na mona kini kala ta na zongi. Oh, ça fait 6 mois. On a lobby. Quand on a plateau, on a fait des choses les millions qui sont venus. Yo le bagi na ngani. Obi maman, oko sala musala on a fait 4 mois mobimba. Quand on plateau. Quand on plateau c'est comme vous savez sili. Quand yo mori c'est ngo ke vana no na braza. Té. Na lo bagi bien. Et aki pona musala. Musala c'est sila giti na zongiti. Musala ni yango nda vendre. Musala e kasi ya studio, c'est sila kite. Oui, c'est vrai. C'est quoi zongi wa album? Si qu'on a zo album c'est bimakala, autour na raté. Té kasi wala musala studio. C'est sila ki. Si qu'on a bandi. Té. Tant musala sila ki vendre. Non. Tant musala sila na zongi. Akene ba tourner Kenya, na ke ba mboka mususu na zongi. Bana na utaki ken na zakana kin. Est-ce qu'on benga ranga? Bon manager. Oh manager azani na braza hein. Copé sili. Contrat c'est sili, tu ko pas ça la paix contrat. À produire peu va T. Oh. Mais il faut mais contre s'il faut ça la paix faut à ça la paix après ça paix chance na ba mususu ba artiste basé belé. Amen. Je suis pas la seule. Amen. Alors maman Bilabel l'esprit a bien quoi? L'esprit a bien. Oui. Yo moyebi que Michel Lelo y a boire et à manger. Ah si, je sais. Oui bien. Oui, naza prête. Na li repose la prête. Naza na somote. Na pena loko bomba pété. Oui. Oh maman, ozalaki te ngayo na ça fait 6 mois que so bengango pesa nga. Maman boni olali bien. Bonjour, oza bien. Kamwa po yo dala so ba mo bengo bongo yo ka ono papi mutu moko atonga kinga iboye na lingi ngai. Té. Wa ngaza bongo. Papi. Naibisa yo banda mokile banda ata nzambo papa barbu nzambo akela mokile apesa yo ba beauté oza nango o bato bakufaka apesa nga to bakufa mona bango na monaka oyo bakufelaka yo o balulaka yo nzambo apesa so pema batongaka ye Jésus Christ mwana nzambo akufa pona biso batongaka bongo batonga ngati ndeni mutu so batongaka ye mutu ako obike Non mais je comprends jamais. Mais j'ai jamais compris. Moto nyoso papi mutu akoso tata mwasi ata copine no linga mingi ata ndeko no moko linga mingi na le moso pesi mukonga oloba
opi papi mboma pe mikolo na osepela te makambo azosala atongi okati mina ndenga bien mutu nyonso batongaki kotonga eza normal mutu alobaka batongaki ete azalaka te. Voilà, on va commencer actualité et après actualité bien vraiment encore moins na biso vraiment. L'actualité c'est cette décision enfin on confirme sur ce plateau que Maman Biliabel a OK Kisangani. Ça c'est vrai. C'est-à-dire bana Kisangani na fungoli bango motema. OK. Ndi na fungoli bango motema pona la kisake Congo eza biso. Biso bana Congo nyonso tout okoko kangana ka bakanda te. Soko sali ndeko no congolaise ou congolais mabe osengi ebulimo osengi pardon pour limbisa yo. Magi basenganga pardon te mais na lobi bon na fungoli bango motema nazokelo ko sepelisa bango na moi ba fete ya ba mama na sepelisa bana Kisangani. Donc na okoma kuna bango pe ba fungola motema basenga pe bolimbisa ba mama to salaka mabe limbisa biso. Mais motivation wana uti wapi justement? Motivation ezali moi jeune azali jeune producteur moko comment on a eu Evodi Chimanga. Azali vraiment oui, azali Enzo Bar, azalaka vraiment na likalisa kitoko ko saka ba production. Alors a décidé que cette année vraiment abetisanga maman na bango kuna na linga kite na kanga pe na mo motema to papi. Ndingo zana ko meya kuto tumulanga te. Et na yebiso ya solo na kanga nga motema makasi so salinga likamu salinga mabe na kanga vraiment motema boué penza na. Ça t'a pris combien de temps? C'était 95. 95 tu le comment Kisangani était? Non. Na kanga pe na motema. C'était dû à quoi? C'était dû vraiment ba Emilia kanga makasi ba diminuer kanga na miso ba institut Kisangani nazo sala randonnée na osala tour à ville pona betela ba on c'est bizarre ba finganga un jour public qui pena baza ko mo ba 200 à l'époque. Ouais mais pourquoi? Père finganga bazolo ba sida sida. Ouais mais Maman Biliabel c'est comme tolobara mining na pamba te à l'occasion de rien au salé locate. Na oyebi papi na biso lo ngai ndenge nazawa. Ba jeune fille musu batuna secret na maman sala ka ba grand écart ba na sala ka biloko ebele o bango ba ko sala te discipline nga ngono e biso na secret na lito itoko ya. C'est-à-dire ceux qui ba lobi mutu malade batu musu ba bela sida misusu bazala ki infidélité musu peut-être ba tcheki makila ezaki bien te gilette et tout ça ba o bazana maladie wana ba batu tout ko rejetera bango te mais oyebi qualité o ya biso ya ba congolais RDC Congo RDC ba intellectuel basé belé ba tomayele belé mi bala kitoko ou bana ba matosa bien basi pe matosa bien mais lokuta ndele kibiso makasi soko lokuta to sela ngo to tika ngo pembeni en tout cas to kindi liboso lokuta soki olingi su mobalité la première des choses o akokole yo ozana sida po balulo soute voilà batalo soute otula na marché nga siko mutu wana kolaka ngango mais lista bato bakolulanga talebele lo nga na système na c'est une histoire ou banda depuis longtemps na mobali na boyaka na pe mutu te mobali na si la raté chaque histoire a sa fin. C'est histoire de ce qu'on a sous Kanango. Mais peut-être en bala qui moninga papi à niveau à mon accueil. Je te dis hein, rotikala amoureuse ou amoureux, il y a mutumoko toute la vie te. Oh. Te ezalaka au bali moi si bosali bané belé ki bonde ko ekoti. Kozala vraiment ndenge ezake bandelo na papa alula ki moi misu na yo moi démarche te ezaka su yango te okope ko tuna maman sokaza okope ko tuna maman parce que maman bila makama lobaki eza solo parce que na libala ndenge ezaka ba 50 ans 60 ans ezalaka ekomi bondeko beaucoup même au monde aneti voilà yana leki siko soki elaka toujours na amour moko alembaka moninga avant ils ont un péché te bon olembi na yo lingi surtout ça soit amoureuse te ok na yo mais so moninga ça soit amoureuse ta ketike tranquille luka moi si musuti ba kusike bazé belé bata ya koko bazé belé mais ça les kesse non pas du tout mais toi oh non on mitala na sogne on dirait et ça faut bien
o bani osikisanga bando yaki ezali mobali wana asalaki mabe akotisi lisolo bakolege mpe ya miziki mpe na bajalousie bakotisi lisolo on dirait soko Mbilabel azali te bamisusu oyo basalaka soki bien te koyemba bien te bakoyemba soki ndenge nini non oyebiki moto nyonso aza na place na ye RDC eza monene je ne peux pas nakoki egeye kosepelisa kotouche mitema ya bakongolais nyonso te il faut tout se compléter nga nazali moninga mosusu azali baleki na biso bazali bano oyo biso toboti bazali ainsi de suite ezo continuer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tant aux zongi siko sima la décision na ozwa depuis 95 tu pardonnes aussi na bandeko nyonso bazala pe. En tout cas, vraiment n'a pardonné Bango. Parce que moi, je n'ai qu'à ici que Bisso RDC, on a pu, on a l'heure où on a sauté. Papi Mboma, toi, on a beaucoup de kitoko. Il suffit que Bisso, moi, mentalité changée, toko mana moi amour et vous allez bien. Parce que si vous gagnez les moutoukanda, vous gagnez ni. Bah, quand on a maman chala moi, la maman nationale, on a fait ces bisous, n'a pas Claude Machal, to solo la raté. Si vous avez la si Bango qui to solo la rana Bisso. Ça dit ba quinoiserie. Baloba kabiloba loba mosusu ba yebi makambo ndenge ezate na se. Toza binemi pourquoi? Pendant que nous confirmons donc le 24 na Kisangani. En tout cas na Kisangani. Nazali na ba mama Kisangani nyonso nazana bino le 24 nazako ya ko sepelisa bino na pesi bonne fête ya ba mama nyonso Kisangani ya Kinshasa ya Congo démocratique ya monde entier parce que ezali mois de la femme na ligimino trop na fungoli motema ta na ko ya ce qui avion ko memanga kuna Kisangani ezongawa eto na ka biloko na ngana ko ya na ngona cadeau wana ezo dépendre na bino. Mais je pense que après tous ces temps ouais. Donc il faut bandata na gouverneur. Oui, vraiment. Au niveau ya bakado kozonga nango. Non mais ça fait 95. Oui, mais qui nazo pesa nani moi pesa nga liste ngote nazo pesa vraiment excellence ya gouverneur ya ville Papa Lomata Bambote Belé na Papa Chimanga Bambote Belé na ba manyonso o ba organiser loko na pesa Bambote Belé na zako ya ba osepela trop. Il y a des surprises. Moi surprise ezali moi mbule pusani mais ce que les Kisangani, bana 95, ou beti banzembe belé, est-ce que vous avez un répertoire aux autres? Si nous avons un répertoire au bango basengi, basengi ba douceur, basengi ba shauri yako. Douceur, ezali kisirango, ya osengeli na yango, potokabola sentiment, pesangai affection, ememelangai émotion. À part ça, Nairobi, nakozonga na duni, shauri yako, shauri yako. manzili nga soutien. Biango fe basengaki. Mazili nga mopale ya yemema, ya mulela. Mazili nga mopale ya yemema, ya mulela. Fidèles téléspectateurs, un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je ne vous conseillerais pas. Oui. Bien national d'un homme salade Togo Kende. Yo. Pour motika nana. Yo on habitué d'un homme salade. Togo qui est plus Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Maman Mbiliabel, cette fois-ci, je mérite quand même toute la ville en parle. Au précédent Inganangwa. Oui. Tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? Tourbillon. En tout cas, au moins une belle aventure. Et puis, ils ont réussi, tu m'as cassé. Ils réussir en tout cas. Il y a une idée à Yamamou National. Ah, maman. Parce que tu es sur la Ranabiso. Mais vous pouvez savoir votre impression, là? Non, c'est parce que hier, il y a un programme là. Maman Mbiliabel, au moins, je suis sur le plateau. Oui. Je suis dans la banque. Hein? Oui. Oui. Et ça peut être sola na tité et là sola na batumsoute. Donc bref, nous avons une relation d'affinité. Oui. Mais c'est vrai quand même qu'il y a eu un moment où il y avait ces décalages entre toi et Mama Tchalamwa. En tout cas, il faut connaître la vérité. Kokutana mingi ezaka rare. Parce que ngana zaki na ba projet ba programme nanga mingi libanda ya mboka. Toujours mon na mingi te mais makambo belé to sala ensemble. Babilo ko belé to sala ba ya ba sensibilisation to za ensemble. Mais sikoyo
lokola le nazongi nabi nazongi mboka nazongi na mabele ba koko ndenge nkolo asala mokili alingi abi mama mboko epesa au succès zali Congo démocratique tokosanaka liboma te mabele kobosa na ressource na yebiso epai oyo bakoko na yo bapesa o PV nguya ya koyemba ezali mboka na yo na bibo nazongi mboka ça fait presque naza banda année depuis année passée na mois de septembre je suis là ou bien ngaka peto pesa ta bonjour rien j'ai insisté de logo na insisté parce que chaque semaine alors le nazongi alobi maman tout ça la mo eloko moko ngabi tout ça ni abi to yemba nzemu ngabi to yemba nani abi te maman to yemba ngabi y a pas de problème OK pas maman finalement to suis muto to yemba Docteur Jeff. Oui, docteur Jeff Njadi Leteta, sur mesure, hein, le juif, don de Dieu. Oh, bon, c'est sur mesure. Sur mesure. Magela, salato du monde, histoire, toi, bien. Docteur Salato, ya monte mananga. Oh, découvrir bibale ya bolingo. Richesse ya molingi, nom de Dieu. Oh, kokyoko, ça aveugle na couleur et lamba. Mais na pointure à chaussure, boko beba na pamba. Oko ça aveugle. C'est profond, hein. Tu vois, Nabi, Nzembo a composition Zayanani. C'est ça le problème. Tout ça l'était, papa. Il y a marma solo. Nzembo ya. Mais na pesi ba nani juste Chituka bambo tebele pour na studio na bangonde tout ça qui musala wana ba Jojo Lina vraiment équipe moko kitoko. Nzembo ya nani. Nzembo kitoko. Nzembo na biso tout ça Nzembo. Nzembo ya nani. Wana olobango na songi Nzembo to salit na mamu national na la reine de Barakia. Comme déjà na deux réponses à songi yebit. Na yebi. Deux. Alors to sali les qui à travers Willy Kaembe. Pour maman sola qui na Willy un collègue na yo. Abi toni to yemba mais to yemba nani. Abi don de Dieu. Docteur Jeff Njadi Leteta. En tout cas, il est qui facile. Mais que penses-tu de ceux qui disent que il a bon ndeka ke sangi sur na mama Tchalamo? Mais tout ça moi loko kaka lochocho. Tout ça la moi makambu mingi batunde ba yebite. So to kuta to bi mère Mikolo ndenge ni to ko. Ambi mambo lo basi na hôtel ne logiwe. To ça makambu bele. Kusala makambu to ibanze mwana nde sala makato. Ya ki studio a chevo na ndenge na yakei. Te jour nazo yemba. Te na dolo ba ya oyo te. Ça veut dire que to ça que sika moko ngara zo yemba mamwazo koto. Na bien. Les personnes zo yemba ngapi naza. Déjà avant tout ça, la bande, tout ça, déjà 3-4 chansons. Tout ça, l'Inzemba Liboso, Tobité, Oté. Tout ça, les amis, Tobi, Oté. Au troisième, tout ça, l'ensemble. Pour nous, ça, il faut vous répéter. Ça, répéter, vous ça, c'est ça. Pour tous les gens, monana. Tobenga na rapé. Tobenga na déjà avant-hier. Pour nous, ça qui n'a moutou acheté. Atindela inga ngote, na tinda ki Dieu merci, qui reçoit Dieu merci, dombi panzo. Il y a pas ça, Dieu merci, nyama ekila. Ah bon? Le Dieu merci Ndoma, nyama ekila. Dieu merci Dumbi Pan. C'est après combien de temps que beaucoup de na maman Tchala Mwana? Tout ça qui t'a fait qui na vallée de l'enseignant ma maman, tout ça qui ensemble. Après combien de temps avant beaucoup de projet en Nzembo? Avant beaucoup de projet en Nzembo. Si on doit rentrer en arrière. Avant projet en Nzembo. Un mois déjà to kutanara. À l'occasion de quoi? To benga la to solo lit. Maman ndeni. Mikolo za ngabite maman nazao. Tant on a ngamaki na Kenya. Nazoki mwa makambo moko makalamu te na Kenya. Na bengaki Suzy Kaseya, na bengi mamu akendaki na ministère ya culture des arts akoswa bitala ndeko nanga ozwi ba problème boy. Est-ce que on est dans un mamouda album Bosali ou c'est juste une chanson? Tosali deux titres to bakisa sous deux. Parce que bato senga. Jusqu'à preuve du contraire, notre moni production en côté. Bazo senga bon. Tout ça salimi balé. Sikoyo muto ya komona ki aza capable aya. Api kandenge Docteur Jeff Njadi Leteta apika ki ayet. Parce que ko kusangisa ba mami bala minene boy. Faut bonga mati. Encore ngala koma juif. Comment? Juif. C'est-à-dire juif. Oui ba juif ba sandeni. So ba sa business. Ngala za juif yo juif. La juive, le juif, ndenge bon, tout ça business. Balo bakana mnogote, bachaka makam na mesa. Yo mosola bongo. Hein? Yo mosola bongo. Ndenge mwana penda. Chila nga makam na mesa.
Oui, là, ma soloti. Les recommune ba âge na commune ngo eza ba âge na webi eloko Seigneur le à sala paix à son âme à sa salanga. À sala déjà. Ma soli vanda. Na sana besoin sur ko so bani. Tu reconnais que si je suis très reconnaissante en tout cas. Nazana ba webi nazana ba surprise de Beleti jusqu'à fin de l'année na osaba biloko moko boye batu ba osepela. La dernière fois que tu as appelé un de ses enfants dans tes compétences. Ah, to benga na trop. Déjà Mélodie na benga kae, bandeko na benga ka to sola ko bazao. Ouais, ça la kana papa excellence au sommet yande kimbuta ngona pesi mbote. Marc Tabou so benga. Marc Tabou to benga na ka mingi me azana na braza to ko benga na trop. Et puis Charles de to benga na trop na braza. Na sine benga pas à partir à France. To benga na trop na benga na bango ba Isa banani. Ngane mama na bango nde ba libérer ngate. Ngamel kas. Bana so ba si ba kolfo sa isa ba mama na ba papa ya pongo de. Na fingi na mutu te na zoloba polele. Ngala ni na ope pona bongo. Na zoloba parce que papi mo matoko sa na raté. Ça dit ngai Seigneur ala ya sa salanga. Don ya koyemba na ngona makila na botama nango. Nzambe afuli po nzambe apesa ngango mutu na mutu ane loko na ye. Ngana ko sa eloko zo sala te. Na ko sa na liboma te. Eza ndenge ngwana nzambe asa traza. Donc bana sina fula makala siko ezali na ba âge na komi nango. Il faut na sala et komi ya ko lia ka mbongo bien na liango bien. Na ba passe la mona kana lia bien na bana na. Justement parlant de l'âge, tu penses que tu es encore à mesure après moi au Bettina Braza 6 mois au Kina, tu es encore à mesure de bouger vu aussi Santo Kominao? Oh. Yo lina salo la démonstration ni. Yo kasi o katalogue to loketo te na ko kitande po mona ina kitaka. Na zotala. Te. O ko kate. Ko kitande. Ata. En fait na lina ne mamba tembete. Oh. Yo lina za neni, yo lindeni. Total biso no to sa démonstration so yo ko kitande nga na o kita. OK. Te zeba chela sinzem. Eda avec chanson sans chanson ngayo na kiti boy. Boyo sikoyo. Ngayo te. Pa. Te bachagi lo mona sofa. Hello te. Pa. Tango. Et dans les logos soutenir. Hello te. Oh. Faut quitter na se. Na kiti ko. Te. Oh. Zawa na kiti na se. Ah. Ngayo te. Pa. Tin. Boya batu ba yinote ni. Non, ça comment la caméraman nous vont mener sengo sur le plateau? Dax, pardon. On va quand même. Est-ce que nako sengo? Oui. Bachana nzemba tourbillon wana kasi. Il y a pas de problème. C'est bon? Pas de chango. Tu peux? Oh. Pour la nuit. Tala, le dimanche, Oh. Mais équipage, ça va. Ah. Au sein na baninde moi sport. Si na tiré pena sport na sagi repos. Oui, va salinga ba beta nga pendo ya. Qui s'embête na Kenya. Oui. Moi producteur, moi aventurier. Qu'est-ce qui s'est passé? Si. To komi kuna atika ba nyongo hotel soki ya ba $10,000 restauration. Na makambo yo so vivant la musique, est-ce que bako frapper? Bazala kana ba je moko kondimate. Te me yo. Si, ça arrive. Les comptes biso ba frappe biso ba casse. Ba casse penza. Mambi la belle, essayez la pe mutu. Azo senga produire yo. Acha mbongo. Oui. Au bêta concert, mais au bêta na corporellement parlant. Ah. Mingi bazara, mais na biso aba jeune. Biso comme moi. Parce que misu kana kotala yo koyeba ke. Naza kuna te. Misu kaka. Mais yela yo. Yela ngambala mingi. Ti atande na kolibo. Musupe quoi ça? Kokoya. La chère femme. Il faut monter manangai et monake. Nzela wana. Il faut monter manangai monake nzela ngo Et ça bénéfique. C'est ça bénéfique. Dax, est-ce que Dax na fingi na nga motute na zolo bande. Ozo insister de loko wana trop. Il y a batunde ba mona kasoba.
ndenge nalobaki likambo bafingaka bakolege ya musique mpe bakotaka likambo yango baomwana lokola nafingi bango non lokola nafungoli motema voilà. nalobi vérité totikaka lokuta soki mwasi alingi na yo te ebela basi batondi awa RDC eza na métissage moko makasi soki oluki couleur okozwa oyo okozwa alors so mwasi alingi osu te kokosele makambo te so mpe mobali alingi osu te kokosele mpe makambo te moto alingi osu te otiki ete. J'aimerais quand même une démonstration. Dax, boutier la musique. Boutier la clip, boutier la audio s'il vous plaît. Pour les lots, ibeba. Mais nous ça marche ne chokoi. T'es na quoi ate? Et dans mon un message dans les États-Unis comme on est Jérôme Brown. On bengi le mystérieux âme de mystère. Alors tout na on est dans ko bina normal. Tout c'est quoi les secrets jusqu'à là? Secret ezali te parce que ezali eloko yo botama nango ba force rango te. C'est ça. Mais bon, papi mbomo. Au moins tu sais, phrase zolo ba âge na sala constant nanga ya ba jeune mususu o baye. Na benga ngo fofoui. Ça n'a rien à voir de l'âge. So za na qualité, quelque chose comme na âge ni. Tina koma na âge ni. Mama mire makoba akoma na mama mire makeba akoma na âge ni. Eza ndenge condition physique ino ezali ndenge no conserver c'est tout bawo ya mikie wana balobaka bango kutu batakala wana bazosa n'importe quoi bango basi basali nini c'est ça le biso to confirma mokili mobimba so oke à l'étranger batunaka bakomi mibale na nini nanga osa polémique te eza te mpona nini aflatter mamu non so à l'étranger na bamboka musu Afrique australe batunaka bakombo na basi batunaka kombo mibale to salinde ça dit sala musala confirmer mokili après au banakoloba mais ba oya c'est comme si binope bo pe saba na chance te bazana bango na chance te bazana discipline te. Qu'est-ce que tu appelles discipline? Non, Toloba. Lelo, vraiment, j'aimerais bien Toloba. Nabi Papi Mboma. Ouais. Est-ce que Banawana ou Miki, so ba ebisi sala 1 an. Mbula Mobimba. Comme la bière kozana copain te. Akokango. Parce que boye bisaye pour elo oni zo déranger. Ce qui biloko na boye bisaye zo déranger na busana net. Et déranger kana musala. Nzoto ya botaout. Te. Et déranger kana musala, je te jure. Ngaza nanga maman prophétesse te, mais yo so sala une année. Oui, na beta ngo na beta ba 4 ans, ba 3 ans. Au compensa qui ont peut-être ne lo msusu. Il y a de parce que na ebi eloko nga na zo zwa, ezo senga fona za na pureté moko boy. Pureté. Bon, so baza na ngote. Baza na discipline wana te. Eza difficile pour na bango parce que bazo kanisa ndenge bazo meme la vie, bako gagner belé. Ndenge bazo meme la vie, ndenge bazo meme la bakasi bako gagner belé. Nzo kande te. Musala na biso ezali musala moko ya esprit, musala moko esenga ba pureté belé, esenga ba discipline belé papi. Muta koso te. Amwe ko bali. Okay. Amwe ko bali. Mais soko balate zana moi discipline moko. Si ça devait te passer en tête, parmi Bana Onyo Soana, il y a quand même de ceux sans polémique qui t'emportent. Bana Onyo surtout bazana vraiment na qualité ya bien bazana eloko bakoko simba flamboie mboka lobby. Pourquoi on te voit pas avec eux, genre ce que Maman a fait avec Megé pour te dire la vérité, Maman National a monté Maman à supporter ma camouga naza vraiment capricieuse. Naza monté à mon poussé, na linga kaba. Ba jeune fille na pona ko encadrer bango, c'est pas facile hein. Bazaka déjà le langage mabé, bazalaka polité, bazaka. Ça dit non abimisi ata 5 albums té, bazaka boy. Le fond de les bango. Ce qui te fait parler là, c'est pas par moi jalousie comme on a que pas du tout. Relève Ezoya. Ngara kozala jalousie na ba fille wana po ani baleki ngana lokota.
Oh. Te. Bazana no bio. Te. Oh. Baleki nga leloko te na sens ke. Na sens ke. Oh nga na sala ebele ba basali yango te. Na sens wana. Bazana bango pasi kitoko. Bazana bango sika. Mais basi basali nini? Hein? Basi basali nini o ba confirmer. Yembi pe. Tiko ko yemba bango ba yembi. Esali nini? Esali nini? Mais c'est les locaux, tout le monde dit bon yemba. Esali nini kasi? Esali ki bibo. Basala nanu ebele. Nga kutu ebite kana mikumisite. Na mikumisi na ngati. Pardon, comment la télé? Na ngaka ndenge na sali ndenge nzamba sala nga. Dax, s'il te plaît. On peut avoir tourbillon s'il te plaît, je me réclame même. Bon, maintenant, on a des papiers, on fout à bagnon miso bisoté. Parce qu'on a dans un live. Dax, on peut avoir tourbillon. En fait, il y a des logos, benga babouchou. Wapi. Oui, bien ça. Mais il a bouchou. Tu es dans un bandaka. Uko simba. Hein? Uko simba so ya bouchou. Na simba. Oui. Tu wana yo mocha bona. Na boli somo. Eh, on bien. Il a bouchou te simba na yo. Ah. Il a bouchou te. Mutazo lo bana simba na vérifier binosko bo. Vérifier ya bouchou te. Na simba pesa. Oui, simba na yo. Simba. On dit qu'il a bouchou te. Ils appellent à solo. Eh. Oui. Ah, t'es. Les a solo penda. Il y a solo penda. Ah, t'es à bouchouté. Il y a bouchouté. Ah, yo ebi ki nazaka bungu banda kalat. Bungu mona ukalelo. Na yebi. Ndé, o yebi mona ngot. Bungu. Oh, yo mona ngot. Le to tambola ka. Regarde, mais dans le bien. Oui. De toi à moi. Oui. Comment tu fais? Je te jure. C'est ça. On a vu dans le bas sur la métier. Babang s'en a le côté pour la discipline dans un angle. Et là, il s'en a rien. Nous avons la pureté mingi. C'est ça la prière et qui. Alléluia. Amen. Mais bien, pourquoi tu as dit que tu es très sérieux? Tu es très sérieux. Tu es très sérieux. Rien. Je te jure. Hein? Mais on sera conscient qu'au fait, quand tu fais ça, c'est pour attirer aussi l'attention de... Je sais pas. Si ça devait t'arriver là, et que tu as le nom wapi dans ton corps. Maye na ngana tiaka ngona bulingwa koyemba. Na ukaka elengi ngamoko parce que so zo yemba ozo kelengi te bato bazo tala pe bazo kelengi te. On va quand même aider les gens. Au bande musique, tu avais quel âge? Amoke. Na lo bana zaki na betina et pas betina zaki na 15 ans wana nazo yekola. Na saki ba 4 ans pana. Qu'est-ce qui fait que maman Betty a payé sa chance à 15 ans de t'avoir, mais toi tu veux pas donner la chance aux autres? Baya kate. Yebisa ko baya. Baya kate. So moni ngale musumisu nanga. So no tala. Tamu so natali bo kan so nataka batumisu mabe. Est-ce que misu ngana ko tala batumisu mabe? Oui. Yo mtozo tala ngate. Yo ko tala ngate. Oui. Bonga na idée oyeba misu. C'est gâté. Neti go. Balinga ko yate. OK. Problème tenga donc non comme aller mal. Neti boy. On peut dire aujourd'hui, Mbiliabel est engagé aux armes Moutou. Tiens, Azate. Son aïna sa moussana bien, vraiment. Moutou penza vraiment ti. Tu penses te remarier un jour? Moutou a penza la sérieux penza ye. Aye po linganga ki moi si nazana matosa bien, moi lungiza pe mabete. Charme ezali. Azoya sincère na mokilio. Ezara hein. Question est simple. Tu penses te remarier un jour? Oui. Ce qui m'ont à
aleki nga na moi 10 ans, ça va. Aye pina sérieux, oui. Pour tout coup fait longo, il y a ma bête. Mais quand tu regardes, moi doute. Doute Annie. Na kokangote. Tu penses vivre avec quelqu'un dans une même maison? Non. En fait, bref, on peut confirmer Lélo que on dit ma vie libérale. Nandima ngo pena nazala penda tranquille, cerveau nangeza la calme, muta déranger nga tema où étais-tu chérie? Qu'est-ce que tu fais? Et puis so muta linga mingi na mona ngo ndirizo déranger nga. Sérieux? Sérieux, base nazala la chance wana te pona mekaka déjà. Ekolo mususu ndenge na bisote. Kolingeliki mingi kobenga l'air nyonso, il faut ebisaka makambo nyonso zo sala, chérie, je suis là, je fais ça et ça. Non, c'est trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport à moi biloko wana dans mon avis ou ba réalité mon kuta dans moi na kuta na réalité mingi dégoûtanga, ça na mona ke ko déranger nga. Malam na sa musana nga. Bon. Calmement mon boye et déranger au terre. Tiens. À tout le monde litoyi. En fait, yo peut pas si bailler bisa yo que pas doit raisonner à cause de lesbienne. Par contre, so basa kitoko. Na lula kame, na esprit ma bête. Question est ça. Te. Pas tu vas au kadis la babe. Pour marambo loba. Pour ni bakanisi linga bongo. Pour marambo loba. C'est vrai, naza pena bongo. Wale. Te. Na bongo te. Est-ce que la fini mutoa? Est-ce que yo tongi mutu? Na tongi mutu te, la finga ya. Na mi de vérité. Salande loba ndeko nanga Blaise Boula bi yembande salande. Koloba lobe bele. Non, qui est moi bien moi trop loba zala clair. Et voilà, na linga pe tangu yo koma clair. So talinga liso. Au moins so talinga liso. Mobali mutabeta nge botu na tikala na des fois liso libela, tu vois? Mon aneni. Eh, mais c'est ça le baja ba 30 ans. On dirait que c'est la personne c'est que Zagim Bandavier. J'ai toujours eu 30 ans. Donc il y a un bien à son. Je m'aimerais l'émission Oyo. Que ça reste un peu gravé dans l'amitié Mayabatou parce que c'est une émission qui pour moi est un honneur et un mon cœur au fond les libres qui sont mon thème. Mais c'est une émission où à plusieurs reprises dans Oyokayo tu es en train de répéter dans lobby Mabé Salande maman Bidabel. Parce que est-ce que non ouais, j'arrive. Il y a quelqu'un dans le métier mon collègue a blessé yo intérieurement a choqué yo. Si nous devons nous permettre aujourd'hui, le dimanche, ndenge c'est na maman qui sangani, ndenge ngai na kosenga, na plateau to levé équivoque. Est-ce que tu es prête à pardonner? Il faut andima d'abord faut to andima likambango parce que mutonga sa finganga. Est-ce que naloba terme finganga? Naloba, c'est une poufiasse, c'est une salope. Tu vois? Tu vois ba langage à muto modèle wana. Est-ce que muto ndenge wana azo finganga na mboka papaya. OK. Balinga que tu vas sopeler soupe na nzoto. Abi mais c'est ta sœur. Asa jeune sœur na ozo fingi bondeni. OK. Est-ce que tu peux pardonner? Nako ko pardonner mais andi ma faute wana. Bato ki sangani bandimaki. Babi c'est vrai to salara mama boye to ndimia to senga bolimbi. C'est andima. OK. Non OK ka malem. Oui. Mais je t'amène juste sur un terrain onga nalingi to lavango avant pour que les gens comprennent que oui tout le monde a maman Biliabel hier au moins avec Claire à lobby elle était mécontente na oyo muni ya wana ine ya ebate na ine pona bongo. OK. Est-ce que bika da jeune sœur na ou bika da jeune frère na T'es Aza grand frère, à jeune sœur, t'es jeune frère. Il y a un lobby. Ouais. Mais non, tu penses que bah, propos Oya Tenaki, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mené sur ce terrain par Linga côté? T'es ya c'est pelaka na batute. Yé pour na yé bat nyuso baza eloko pamba.
pas contacter na mokili nous aura denga na Zambie c'est pas parce que le loba que ba fille yango ba sala nini nazo loba par rapport ya expérience au biso to sala bango no ba salité na sens wana mais encadrer ba fille c'est normal à mon ebo fond ba fille nzela te non ba fille wana bazali na patience te bazali na politesse te ndenge biso zalaka na okala soko yepa ya boss to epa ya moto azo coacher yo il faut na discipline moko il faut na patience ko lunga te asombelo ndako lelo moto kalobi pressé te il faut patience te faut yoka rapé c'est ça en fait je suis pas la seule d'ailleurs hein. Ah bon? Je suis pas la seule azana vraiment na polémique na batu presque tout aloba mabe trop pona nga na libanda ya mboka yango wana nayoka bamabe baloba pona nga mamu national baloba te na libanda ya mboka te batu mosu baloba te je sais pas moi je me pose des questions aussi je dis pourquoi pendant ta évolution il t'a jamais dragué. Il n'a jamais cherché. Il y a déjà le barabiso, tous amis bangé, tous sala kala. Par rapport à quoi? Même pendant que tu évolues. Oh, mais en tout cas, oui, draguer ngo, n'habité, c'est moins compliqué pour nanga. C'est nga la dongo la penza bato. So na mono zo na position lula nga na talo lus moko, misu za ba chinoise mais na fungoli misu boyate. Il y a banga mbona te. Oui, banga ngo. Il y a banga te. Moi ata vanda na ngomba. Nga taki ko. Tata biso ko ba mutite nga ye. Tala la reine, na linga tango bima. Tu vois comme na tenya ba reine. En tout cas, papi, oui, que papi mboma. Là on a fungoli pena moto. Moi nazo mona biso Congo démocratique, tous on a besoin ko yina. Tu peux comprendre que d'ailleurs. Mais c'est une poufia, c'est une salope à l'étranger. Pourquoi? Muto oyebi nini te et là to lenete okofinge bondeni. C'est ça, afinga mingi aloba trop. Ta nga nazo kumisa ye na mboka ba oh oui ba gabonais bazo tanaka. Ah, selon les rumeurs elle a le sida. Après Sengimbongo, je te jure. Les deux allaient dimanche, Mukona. Oui, mais la botama dimanche, papi. Ah bon? Ah, je suis né le 30 août. Un dimanche, 1901. Quand a déjà date. Le 30 août. Oui, le 30 août. Si ko batu bazo talaranga, ça dit, ils ont le col là, ils ont un collègue na yo. Donc, ils ont commissaire, ils ont CP là. Oui. Si ko batu abi, oh, mais papi mou, ils ont commissaire collègue na yo. Est-ce que ils comme collègue na lo ba pona ye? Ba tandeli ngata. Tala yaka na Gabon, tala zo finga yo, oza boye ngabi ah, mais mutunga na zo linga za grand frère nanga. Vraiment choqué. Et choka nga makasi. Tango na yo ki bongabi ah, donc au pena za nini. Voilà ya mwana mona nga na zaka un peu réticente hein. En fait, on tend vers la fin de l'émission, mais naïng tout ça nos gemmes ouais. Toujours moi extrêmement clip mouké. Oui. Mais au dédié mon artiste moko. Nzembo total. Vas-y, total on va. Nata la clip ango. Total on va. OK, il y a pas de problème. Mais yo au dédié nzembo pas mutu moko. Moi c'est bien mobile. Oh yo pona. D'accord. Pas de problème. Vas-y. Tu dédies cette chanson à qui? Ah, nzembo na ebité bon, na dédié on a Kulutu Simao Masia po ezali anniversaire na ye Kulutu. Oyebi ki nalinga ko mingi Kulutu mais na kozala te. Na kozala te na kolo sepelisa bande ko ba mama ya Kisangani. Mais na kosala yo cadeau avant na kende. Joyeux anniversaire Kulutu Simao Masia le poète. Vraiment. On regarde la chanson, on se retrouve tout à l'heure. On va bien. Naza très bien. Ndé nazo fungola ba motema boyo sala nga kitoko. Kasi. Hôtel Nzembo. Oui, ça va en tout cas. Bon dimanche. Bon dimanche à Guy Bouchiri. Bon dimanche à Kaman Voima. Merci au PDG Fernand Massala. L'honorable Roméo Yo. Merci à Guy Mamadou et Loja Kuala. Ted Tendai. Maboko Bank. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci à King Makiadi, Willy Moucheni, pour ne pas dire un grand merci à José et Bembona, Maman Bergina.
et Bombo et clin d'œil spécial comme ça à Priska, Plamedi depuis Cape Town, Christopher, Jersey, José Brown et aussi clin d'œil à Mémé. Lydie, Liaki et député Joséphine. Merci à Papi Boto. Alors, lentement sûrement, vers la fin. Oui. Il ne s'appelle nous trop les. Il y a solo pour nous. Tenazo fungola la mon thème parce que au moni bakando to kanga wana ezo botela biso lo ote. Musique ya mboka muso ezo nyata biso mabe hein. Sincère ali ko finga ndeko na libanda po ozwa nini. Les contrats batona ba sekaka nene makasi. Ba bi regarde. Tala muto. Afingi milabele po azo afingi po azo senga mbongo. Mutongo azalaka ex ya na mboka wana ya Gabon. Oui, je te jure. Na fungola motema. Ouais. Nzamba lobi to fungola mitema po akota. Mutongo taki ex nini? Azalaki mobalo alingaka balanga à l'époque. Ah ouais. Gabonais moko bo milliardaire. Akio finga nga kuna pe sengi bango mbongo. Ta mutozo ba afingi mbila ba selon le rumeur elle a le sida après bo pe sanga mbongo. Papier mbongo te sonia ndengwa na ridicule. Alors, rapidement, comment tu trouves la musique congolaise? Ça va? En tout cas, ça va. Vraiment, ça va très bien, mais sauf que... Sauf que... Tout changer, moi, qu'est-ce qu'on peut attendre là de Maman Biliabel? Production, prête? En tout cas, j'ai des projets, j'ai des surprises et des surprises. Okay. Donc le feat, ça ne s'arrête pas à ma consoeur. En tout cas, j'ai encore 2 feats. Vous avez featuring Mibale? Ah oui. Pas seulement avec ma consoeur, hein, ouais. National. Te maman sala qui n'a pas ses merci mais sala nga bientôt on a zaki na ba difficulté na Kenya. A telema ki penza. Yango na ba ki to inana na biso te. To la biso na biso bana mboka to lingana. Alors ba featuring muso ezali. Bozo zela soki na banani. Oui, c'est ça. Featuring eza surprise moko bato ba s'attendre même na ngote. Lelo sans polémique. L'actualité dans la musique na biso ya mboka na biso. Ba jeune frère na yo. Que tu trouves qui est vraiment la so na lobi bazo sa musala bien te na kosa o papier. Si yo selon yo, qui tu trouves? Non, eza loko zo tu na ngai grand sœur na bango maman na bango na pona ka moko. Wana zala vraiment juste été. Bazo sala effort. Et le kozo kitsa biso ba bizale ya bien te. Ba bizé comportement na biso sala ekitarnase. Même à Libanda mboka bazala ba comportement moko ya malamu penza te. On a fona lo vérité. OK. Mais bazo sala effort. Na féliciter bino nyoso artiste. Il y a un Congo démocratique. Bosa musala kitoko. To lingana ngande. Ezala basi. Basi bazo sala effort. Le mois passé, il y a 2 mois qui nous soutenir Baba Kanam na PC ba bisou. OK. Basa l'effort. En tout cas, jour wana na showbuzz, Baba Kanam a epataki biso. Na mam to qui nous soutenir. C'était il y a qui na moment to ça la tournée il y a docteur Jeff Njadilitata to tikaki to qui soutenir. En tout cas, soirée za kitoko. Alors tu as déjà des dates en dehors de Kisangani, la production de Kinshasa? Si, j'ai une tournée américaine. Très bientôt. Ah bon? Ouais. Mais Kinshasa, awa. Basa le groupe pour les labis sont pété. Papi mbo manazo linga bateau ba mécène ba salaka. Que musique congolaise ezala. Ba bimisaka makoki yango ya solo. Parce que ko sala musique eza konga na makayabu, eza difficile. Et c'est très difficile, hein? Pour nous sala qui artiste bima, azala kitoko, abeta kitoko, ba fille ba accompagner ba za kitoko, ba instrument za kitoko, ba répétition, ça demande ils a un budget. Mais ba merci no ba na ba choke belé wan. Ba bima na bossa na ko pesa Cardozo mwamba wankena. Dozo Bill Gates na mama Philo ba bizu belé sika bozali. Jérôme Brown, je répète encore, maman Biliabel yeyo. Ce qui a moni bikamwisité. T'es mais sérieux? Bikamwisité. Rien mystérieux. Ce qui maman Biliabel a moni bikamwisité, c'est que Jérôme, il y a sa mère 23 ans. Ouais. Bango nyonso bango. Bango et dans sa médati là bango. Kiboga repesa makasi, ça bien. Tout élément. Pour pas dédicace à la droite. Jeff Yeta, Claude Pélagie et Débat Samba. Alors,
Maman Biliabel, Oui. ça a toujours été un plaisir de t'avoir. Et moi de même, hein. Bien. Ouais. Je vais zoba, zoba. Ouais. Ça, c'est vrai, hein. Ah. Maël et Moko, ça, c'est vrai. Ouais. Ah, en tout cas, félicitations. Vraiment. Ah, équipe technique. Michel Mombongo. Maël na Maël. Ah, bato Maël. Kobanaye me na pesi excellence Mutamba. Papa ambassadeur, vraiment ba bijou belé. Oui, c'est l'anga était na besoin 1000. Peut-être yo. Excellence. Pena soki mine lokola ngombe ko pena na poko na ko sepela mingi excellence vraiment. Amen. Excellence Avoni. Voilà, alors on va prendre cette étape. Étape on a lingango trop. Nga peta pour lingango trop ndingo telemi. Bo dendelinga lelo mingi. Ni na chemise ali puta. Dieu merci Dumbi Panzo alinga dédicace yeyo. Ah bonjour, ça va? Ça va. Très bien, t'es coquin non bangoté. Ah Zico création. On va contrer les lors. Dieu merci, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu aimes chez maman Biliabel? Ah, ça maître, hein? Tout ce qu'elle a. Pardon? Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Tu pèses tes mots? Oui. Tu pèses tes mots? Oui. Tu aimes tout ce qu'elle a? Elle est belle. Non, non. Oui. Ouais, vas-y. Elle est belle. Une belle taille. Oui. Elle chante très bien. Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. J'ai dit tout. Papi Mboma. Oui, tout ce qu'elle a, c'est que ça veut dire. Na matos. Elle a une belle Na taille. Tony. Novo Bobo, hein? Akimi. Oui. Kasi on a tourné la fois dernière quoi au lobate, mais le là, je crois que je vais loba. Alors bien, il y a tout ce que tu as. Oh. Papi Mboma, ça va comme ouais. On est. On a mon papier mon. Ils Ah, ok. Bonsoir. Ah, Alibola. Ok. Oui, les moucheni. Est-ce que ça va? Voilà, alors, on va lire. Vrai ou faux que Biliabel regrette son passé de chanteuse? On fait question Oyo. On va répondre à vrai ou faux. Vrai ou faux que Biliabel regrette son passé de chanteuse? Vrai ou faux que Biliabel regrette son passé de chanteuse? Faux. Faux, merci. Et dans la langue à boy, vous sigatez. Vous pouvez la maman Mboma Mbote, maman Rose. Oh, maman Rose Mboma. Bonne fête, maman Rose Mboma. Toko mona ngamo na yo peso bisou. Eh, azana kisangani okuta eh. Ah, na okuta na kisangani maman Rose. Moi Moi na moi boti. Ouh, félicitations en tout cas, bisous. Maman na otinde. Oh yeah, Nelly. Tu l'attends. OK. Allez, moi je te dis merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Si vous tika na biso awa. Oui. Moi ni ba dédicace. Et roni atanyata ba kombo batu. Ouais. Ok. Et aussi Lisa. Moi loko wana ya suka. Ah d'accord. Ndako ba lobi ba kanse ki buchu. Et to raisonner que ça buchu té. Beaucoup touché. Hein? Les a buchu té. Te me go toucher tout on rapporter na beta mbata na ta fille. Oui, beta ya buchu té. Beta. Hein? Beta ko. Et ta buchu té. Alors boluka kinzemboni. Abiranga na yimsiwe munene bo abibongo yo munene nga lobi. Chulomboso, mboso, chulomboso. Oyebi chulomboso eza nini? Tourbillon, chulomboso, chulomboso. Ya kasi nazokosa. Yango papi Mboma. Oka. CongoDialogue.com. Il va le faire, ça m'a fasciné.